Mais les affaires on était pas blessé bino baba kuku beaucoup madaro finga ye. Bolem ke longe kemba bongo blessé biso na nini. Abo kusanga le logiti. Ah, ni baba là quand même. Moi ta balle mais Le bal kufa déjà ya mobala sala raté. Hein? Mobala kufa mukongo. Na lo ba bien pour ça na mobala sala raté ba ba sala nini musala nini. Mobala ya sala raté. Aza penya biloko ya vewana elala elala. Wala tata wana. Telema di. Ikala baboye. Ba biloko via elala. Yango le yakima e. Aboya libala ke poto tanga ke na poto wana. Azangi mbongo afuta flat bengi papa moboye. Papa ensemble na kintwadi. O naza mbongo afuta flat fela ta 4 jours papa na bi ete oza koma mwasa mutabi na koma mwasa mutu wapi. Ibale kufa kalana. Okay. Mutakufa na ikala mukongwe kufa. Ole atanga no bala mbala na mnoko tenga mabonga no kansensi. Ba nom de ça da AVC. Mo azoni ya bazoka. Ezaki baso etagela ka azanyo buku mes. Ezaki menopause te we mtetinda ki. Basa menopause bada mukusa. Basa menopause bada mukusa makasi. Basa menopause ko bekate. Ala ta pa liaf na feta ngote madro finga sila mabilu. Te yalo bay bayo ka douleur, yene mtayo ka douleur. Po tanga bay bayo ka douleur, biso to ana mibali biso bada matudwa. Na o ka mutu ana te po iza malade. Mais pour mes aka kele ande awele laki. Ando kanza so ke pota okima mutu ape très intelligent. OK. To yaka to anola kala kishasa. Mais on dirait ya pasala nuit de noces O sandeni. Ya ajwadi. Nuit de noces o sa wondeni. Ya ajana. Ata ajana te me wa sandeni. Mimi munga pe azali to be ake munga de la presse pour sukisa makam te kare machi pe azali ngana ko lobelo ko mokote kaka baleki nanga de kare machi na tele miso na munga de la presse bon mona ko nanga ali tanda chou bébé tanda bango talaka mama le miss lolo yena tata mo si tendresse dibinga. OK. Bazalaka même moral yena tata mo sinanga dibinga na mama le miss bazalaka même moral. Mutazo calmer makamu tantine mamu oya ya Afrique du Sud so ça na tebe akende un exemple qui pas barezi akende pe na kati pas les kechu akende ça fait kane na zana banga kate na ko fote mi dans la taille lo wana na ko fote ese de Panama na ko pesa bango somo na laksa bango yo ese de Panama yo mi da taille lo ngala no to musique mo ya mbanga ba oya basi ko na bana noko na yewana a fivete mayamba wana na ba dokas ko ngabi baza na dignité té, baza na personnalité té. Maintenant ils veulent à ce que tout le monde baza na ndenge moko na bango. Mais vous les comédiens, parce que là on touche à Léa Ndaya, aucune réaction de la part ya ba comédien. Kobimisa mobali ya Léa Ndaya impuissant. Kobimisa ke Léa Ndaya akabwana na mobali na ye. Kobimisa ke Léa Ndaya era kenaki poto azanga ki place ya kofanda. Pensez-vous que Léa akoke poto azangi place ya kofanda na poto? Ba meta mpinga bazana poto. Ba Igor 2 minutes bazana poto. Ba Mike Ladichette bazana poto. Ba Fatou Miracle bazana poto. Ba Sonia Evoloko bazana poto. Baza tellement ebele son na banyo tanga awa misapio nyonso esila Léa Ndaya akoke no zanga place ya ofanda po ake no kosenga lisungi e papa moboy. Mais bato nyonso baza encouragé par une comédienne, par un comédien. Baza soki 3. Bozala heureuse te bino basi na ba couple na bino. Bino mibali bozala ba heureuse te na ba relation na bino. Parce que bango en réalité, il n'y a aucune femme sérieuse. Namulongo, il y a bateau tout. Il n'y a aucune femme sérieuse, il n'y a aucun homme sérieux. Il n'y a aucune femme légitime. Azate. Prendre Léa Ndaya ko exposer na place publique à Kenda poto, place ya kofanda donc ezate ba boyani na mobali na ye aluki papa moko boy. Donc vous montez des choses oyo que mutu mo beso ki soki donc azana kwe mo bodo taliango amoni makambo ba lobi doza ya solo Léa Ndaya lokola pe communauté oyo ba yoka beaucoup plus bêtises ba 8 ans ya ko vérifier te. Bazuita ya kosala analyste ale babani siko ko traiter Léa Ndaya na ndenge ba présenter bango et pas ya ba inconscientement boye à la télé. Vous voulez que vous soyez respecté. Respectez aussi bande komisus. Comment yo okoya kobeta lisolo ya libala ndeti ngai nanu na balate. Na seka libala ata ya mutu moko te. C'est-à-dire ata ba baliye na salle de fête place au balela bibembe ata abali na veste etoboka ata abali na voile ya mabe
Mais le kola soki kaka a honoré moi si na yé devant l'État, devant Nzambe, devant le parent, ça suffit. Et ça mariage. Mais et ça na batu misous nanu bayoka même ata gouwana te kozala liboso ya bourgmestre. Nanu bayoka même ata sangote mutudo abeti lisolo ke nazo ya honorer yo, nazo ya kolukana kutana même ata na ba parents na yo. Nanu bayoka ata sango wana te. Nanu bayoka même ata te ke non. Basenga ata loboko na ye na mariage. Mais ce sont batu ya liboso ya koleka na télévision pour na ko fingaka ko dénigrer ba mariage ya batu. Mariage nyonso eza mariage oyo mobali a honoré moi si na yé ata na 1000 même ata na 1000 francs congolais. Ce qui coutume na bango eza bongo donne 1000 francs congolais, mobali a pesi 1000 francs congolais, a pesi d'autres à honorer moi si na yé, ça suffit. Bino ba fille de chance, ba garçon de chance, ma colonna bino donc ezaka pété. Mais malheureusement tout le monde a à ta place mon côté ba honora bino. Le contraire, ba misusu bazo botsa bango en désordre, ba misusu bazo honorer bango te, ba misusu bazo sundola bango na bana, ba misusu bazo respecter bango te, ba misusu bana o bazana bango na banda ba parents ba baye bana kate. Maintenant, la mauvaise vie au bandeko bazanango, ils ont besoin que tout il y a réseaux sociaux ba comme appelé quand la même vie wana. Bo salité na bango, bo soto na bango, ils veulent aseke ba comme ça batunion son ndenge moko na bango parce que bazali na réputation te. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, l'orphelinat Avida organise le 12 juillet 2025 une grande journée d'action de grâce. Nous vous invitons tous à venir assister. Le 12 juillet 2025. Nous avons pour inviter Ndeko Nyonso et surtout pour nous donner un partenaire Oyo. Et salami que les jours où on se retrouver à Kinshasa, n'hésitez pas, Yaka. On va passer un temps de louange et temps d'adoration. Batu ya mutema malamu, dino batu bosimba kambongu, bo bebi sambongu te, oya kutika ngo, ipa ya bana babola. L'Éternel te bénira ces jours-là. Alors, il n'y a pas de droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est pas amener nous seulement ton cœur bien disposé et demander à Dieu de te rencontrer ces jours-là. Retenez que la Bible dit la religion pure et sans tâche consiste à assister le malade, à visiter les captifs, les prisonniers et à soutenir les orphelins. Le 12 juillet 2025. On va danser, on va élever le nom de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, les donneurs, les partenaires. N'oubliez pas. Alors tu viens seulement, on va célébrer, on va danser, on va élever le nom de notre Dieu. On se retrouve avec l'orphelinat Vida ce 12 juillet 2025. Et indagate, mais itelakande, iteli, bouya. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola, dans le quartier Régie des Eaux, dans la commune de Kinsanso. Notre référence, 3e Dodan, arrêt Loboko, à proximité de la maison communale. Vous pouvez nous contacter au plus 1 647 533 43 10, au plus 243 89 57 13 354. Mokondi nzambe ya ba concession mokondi ya ndili brasserie balobi président Rigene Basilwa aye lisusu papa social alobi tour oyo apesi bana poto apesi bana Amerika apesi bana Afrique mapango 20 mètres sur 20 alobi bien 20 mètres sur 20 na $1000 ya pamba bandeko na ngai balobi awa na Airbus Pro Service koma kolo lopango somba lopango na yo na moins cher petit cas héritage na $1000 ya pamba et pas ya président Rigene Basilwa. Président Rigene Basilwa na Airbus Pro Service balobi zwa lopango na yo na moins cher petit cas héritage awa et pas ya président Rigene Basilwa balobi awa na route Arocade route au Faja Sali na place Zinda na Mayandili na place Zinda kuna bikote wana yaka oli ola mukana tongo koma na ebale yaka koza lopango na yo
awa et pas ya président Regan Basilwa Airbus Pro Service soit lopango na moins cher petit cas héritage hein bana Kini bana Poto bana Afrique bana Brazzaville occasion yangoyo Airbus Pro Service a Pesibino lopango bien cadastré awa toza cadastré mikana nyoso awa eza nango complet Airbus Pro Service, l'assurance de l'avenir. Airbus Pro Service, soit le pango la moins cher, petit cas héritage. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, il y a Top Media Télévision, les amoureux, il y a émission Le Code de Bonne Conduite. Soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Le travail m'a encore appelé. Shalom, shalom, bisika nyonso ezwame bino. Shalom nabanda kunabino. Shalom naba bureau nabino. Shalom bisika tout. En tout cas, donc ezwame bino. Je viens encore une fois ici dire un grand merci à toute la famille Libota. Un grand merci à la communauté congolaise dispersée à travers le monde. Un grand merci la diaspora congolaise Oyo Bazali na Europe. En tout cas pour la mobilisation na bino, pour la détermination na bino, pour la présence na bino mokola lobby le 7 na événement Oyo ezalaki organisé par la Lasbel USD Oyo Ekambami et pas ya maman Charlie et Bozio. En tout cas un grand merci. Belgique est aussi après Showbuzz. Belgique est aussi Sal et Tony. Et puis Salwana, ezalaki ya Ophélété. Je précise ici bien. Ezalaki ya Ophélété. Il fallait qu'on sa la réservation. On sa les réservations à place na yo au fouti mbongo. Ne au participer na événement wana. La porte ezalaki ouverte. C'est ça que j'ai l'habitude de olobana bande ko na biso nyonso ba papa ba maman. Famille Libota elekaka bande ko ebele na ebele. Mais beaucoup d'entre nous, la famille Libota, Bazali Batoyo, Yamakele l'été, Baza Batono Vite, ce sont des femmes réfléchies, ce sont des femmes avec des têtes bien faites. Et puis, ils ont des fans, Oyo, Bazali Namitou et Salaka. Boyebi, Bande Komisusu, Baouta, Kosala, soirée na poto, ils ont la fiasco. C'est-à-dire, justement, c'est pour vous dire, Biso, Tozaba Aigle. Il y a communication, bisonde ba kolo stratégie, bisonde so to lobito tekayo o tekama. Donc ça dire ba événement nyonso o biso to tchanga motu et ratakate. En tout cas, je remercie le ciel avec toute l'équipe Maman Charlie Bozio en tête, Nzambe azala nabino, Nzambe ape sabino makas, Nzambe vraiment a continuer ko sala ba makambo aboye ezala kazalaka ebele, surtout lisanga ya ba maman soki ba maman basangani pona ko réfléchir, pona ko tombola mboka, pona ko sunga, pona ko apporter un plus na bango na société. En tout cas, moi Tadi Ngalapa moyennant rien na salaka ngo na sangajaka et puis j'accompagne les activités de la femme comme aussi j'accompagne madame Bellevue Condu azati na mokolo mwalelo azali na mboka ya Belgique kuna na kanisi la semaine qui commence peut-être fin ya semaine ou tiba le 20 kuna déjà madame Bellevue a kozala na biso na Kinshasa awa po a continuer mosala na ye na ndenge elongo bani maintenant bana Belgique bana France bana Allemagne bo savourer na no mama azakuna bandeko bazo kotuna o etalima puta beaucoup melanga na ba commentaire te. Le numéro qui est affiché c'est mon numéro. Appelez-moi par ce numéro wana na opesa bino ba détail nyonso. Maputa ezali une partie ya Maputa eza na gérance nanga. Donc c'est-à-dire si vous m'appelez na koyebisa yo qu'est-ce que yo okoki ko sala pour avoir le pan. Donc ba Maputa ezali eza juste $30 ya pamba, eza $30. Kosomba liputa na yo na nzela te. Kosomba liputa na nzela te, kosomba liputa et pas mututé. Si vous avez besoin osomba liputa, appelez, vous appelez, bako orienter bino bisika nini oyo oke nozwa liputa. So komi avant ozwa liputa, appelle-moi. Nakanisi toyokani. Nous avons un film na komo ya la vie de Tekra. Ezo ke malembe, ezo ke bien. Mais nous voulons assez que film na etamola na ndenge elongo bani. Bande walandi ya le code de bonne conduite. Émission nanga comme nango ezalaka le code de bonne conduite pour ezalaka thème mobimba. Vous savez le monde ya ba comédien eza monde onga na evra mingi. Eza monde opena na zala na moi connaissance moi mingi. Na attaque nanga vous avez déjà compris que je veux parler de madame Léa Ndaya. Léa Ndaya oyo lelo
badongolo miso bazoko sala na nyonso bango nyonso bazala eloko moko. Qu'est-ce que je vais dire par là kozala donc eloko moko lokola bazui nano grâce ya kobala te ba honorer bango te ba pesela bango mbongo ya libala te mbongo ya masanga te ba latsa bango anote ba koma liboso ya l'état civil te ba lingi bale ya ndaya o déjà nzambe si asali grâce bango nyonso ba koma ndenge moko. Campagne il y a déstabilisation, il y a destruction, il y a séparation, il y a divisé pour mieux régner. Je veux essayer de parler à cœur ouvert parce qu'aujourd'hui je parlais longuement avec maman Léa Ndaya parce que trop c'est trop. Le coup la tozali na introduction il y a émission en tout cas bozwa pena temps ya kolanda émission du début jusqu'à la fin. Mais je remercie ici toutes les femmes conscientes. Ba maman o ba pesa tadingala par conseil de près ou de loin. Ba maman des fois participe à des fois même dans ba aventure il y a réalisation et ba projet à tadi. Maman Bijou Ketani, un grand merci à vous avec papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à maman Déborah Lubanda kilomètre à Calgary. Maman Zozo la Cour suprême au Bongwana papa Noé Mavakala Nzinga. Maman apôtre, c'est-à-dire la femme de son homme, papa apôtre, maman Fifi, que les bons dieux vous bénissent, maman. Un grand merci encore une fois pour un bon cœur au Bozanango. Maman Echel Ngoma, la mère de mère. Aloaka Mingite, Alobi Mokia Asali Ebele. Maman Echel Ngoma, Pesa Papa Nabiso, Mbote Bisika, donc ils ont mis en Mboka Bapaya. Un grand merci à l'impératrice Marie Tabora. Un grand merci à maman Diasonama, la mère de plusieurs. Elle a un grand cœur. Un grand merci à toi, Aurélie Mafouka, à mon amour de sœur Katez. Un grand merci à maman Nathalie Nana Moussibou. Un grand merci à maman Jomi Tanganga, c'est-à-dire un grand merci à maman Annie. Bah super depuis Belgique. Un grand merci aussi à maman Charlie Bozio, 45 ans de pouvoir, Tour d'Amérique. Un grand merci à maman Émilie Setimaïnga. Après la réussite totale, il y a maman Charlie Bozio. Je vous invite tous, c'est 12 juillet 2025, na Orphelinat Vida, journée à action de grâce et Kozala Kuna avec les orphelins. Le partenaire, la publicité Ezoleka Awa. Consultez Bisso, Bobenga Bisso pour participer, pour aider. Ba OP ba komona été na mois de juillet ba kozala na Kinshasa awa, ozala Kalibanda, okokipe koya mukolo wana na Orphelinat Vida ezwami bongo na Kisenso ba numéro ezali wana, vous pouvez appeler sans problème. Maman Isabelle depuis les États-Unis d'Amérique, que les bons dieux vous bénissent. Les femmes fortes, maman Shekina Tokime, que les bons dieux vous bénissent, Madame Shekina. Un grand merci à Madame Esther Moudi, Moudi, c'est-à-dire un grand merci à la future femme de son homme, la femme de quelqu'un, moi, la Marita. C'est-à-dire moi aussi, tu as dit, j'attends mon invitation, quoi. Donc j'attends aussi mon invitation, c'est-à-dire pour moi, big dédicace à vous tous, Nzambe Azala Nabino, Nzambe Abomba Bino, Bisika Nyonso Oyodong, Zobe Bino, bah vrai. Il y a belle vue conduit. En tout cas, vous avez témoigné votre amour hier. Suivons l'extrait de notre film La vie des Tégra et puis on se retrouve tout justement après pour Toko dans nos autres émissions. Suivons. La mienne a une voix d'ange. Le voilà. C'est elle. Tu vois, skinny. Ok, je vais la voir et je vais apprécier. Oui, que ça les a insultes vis-à-vis à ton frère. Ah, c'est comme ça que tu le prends? Oui, les a insultes. Parce que, dis-moi, tu l'as regardé, tu m'as regardé. Qui peut être ton ami ou je sais pas moi? Regarde-nous. Qui t'a dit que j'ai besoin d'un ami? Kwape, yo, yaka. Yaka. Tala logo ngangonda, logo mimona mbanda. Tikana zoona ni 20. Tokozo me na 20. Il faut que tu aies la mouture na yo, hein. D'accord? Je sais, maman. Quand je parle avec elle, ne viens toujours pas m'interrompre, genre. Quand tu parles trop avec elle, hein, j'ai comme l'impression. Mais c'est
Parle. Je ne vous parle pas indirectement. Je parle aux enfants. La bouche pleine. Il faut qu'ils apprennent à manger d'abord et à parler après. C'est ça, non? Hein? Non. Quoi? Tu me parles. Oh, c'est pas dans il a complètement changé. Moi, je me dis, est-ce qu'il y a des problèmes? C'est à cause de toi que tu ne m'as jamais dit ça. Tu dis ça maintenant devant maman. Papa, tu dis au Sony quoi? Omoni yo, ozaloka malade ya liboma o Serge amemela biso na famille. Ndoki. Serge, essaye encore. Nako beta on est sûr. Non, beta on a pas mis on a c'est. Kiba. Mal intentionné. Merci, Aya. Oui. Nazaki na ngana hôpital papa vini aya afandisi nga expliquer nga nyonso abi atala ngana bino nde toumeli. Je ne saurais pas garder ça pour moi. Donc c'est Vini qui a accusé Patrick et pas Nani. Yo zandegi. Yo yaka ko ya papa. Naro bate. Te naro bate tout ko bakisi mutu siku na te. Mutu bakisa mite. Je crois bana ba epsio. Que camarade. Of your presence, celle-là me donne la joie, celle-là. all your perfect imperfection in your heart to me. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que vous venez de suivre avec beaucoup d'attention. Les allez films sont disponibles dans la Belle Vie Télévision, La Vie de Tekra. En tout cas, un bon film, hein? Un bon film. Film où ils allaient dans ma cambo belé, na kati, ils allaient dans ma conseil belé, ils allaient dans ma orientation belé, ils allaient vraiment dans ma cambo belé, ils allaient dans ma conseil belé, na kati film. Prenez le temps de suivre ces films et vous ne serez pas dessus. Vous savez, Belle Vie Télévision, ils allaient Maison, il y a Trésor, Ezali, Yeruzalem, Bisika, Kimia, là où vous allez retrouver la bonne alors éducation, il y a malamu, orientation, malamu, maman, papa, vous allez constater que même vos enfants, ceux qui basent Landa, Biloko, il y a Belle Vie Télévision, comme on a moins connaissance, même sur le plan biblique. Donc, comme on a moins connaissance, parce que Belle Vie, Azouaka, makambu o bato ebele bazo ko négliger atomboli yango na miso bato atei alaki sinzela ndenge nini bakoki kotambola. Regardez ces beaux films, regardez ces beaux projets. Il y a La Vie de Tekra, un bon film en tout cas. Bokene, bo s'abonner, bo landango, bo partager famille bota, parce que je vois beaucoup de personnes dire tonton t'as dit film et zotambola bien te bazotala ngo mingi te film po etala ma mingi. Bison des photos partagées, bison des photos likées, bison des photos commentées. Donc, film est allé beaucoup plus sollicité. Beaucoup de monde qui même à YouTube, il y a en charge à bandi ce qu'on proposer bateau belé pour nous Rolanda film. Je sais qu'avec le temps, Nyonso Ekoleka Malamu bande Walandia le code de bonne conduite. Notre émission est au continuer. Nakanisi a wande suko tozo kota na oyo etali journée il y a lobby il y a le 7 juin 2025 na mboka ya Belgique kuna ezalaki événement munene oyo et salemaki na kanisi au moment où je suis en train de vous parler ba biso moi ma petite vidéo likolo wana pona kolakisa bino lolenge nini soirée wana elekaki pona kolakisa bino lolenge nini ba congolais ba yaki ko répondre positivement na invitation ya Asbel USD lolenge nini aussi Mama Bellevie azalaki na bandeko na ye ya ngambo kuna. C'est ça un leader, c'est ça le vrai fan, les vrais ata mboule beti, les vrais ata difficultés ça mais au moins batia kaka présence na bango. Et c'est dans des situations comme ça que le fan va définir ça ka amour na bango vis-à-vis ya leader na bango. Bellevie a quitté Kinshasa pour l'Europe. Combien des airs il y a avion à longue continent Moussous à Kena continent Moussous et bah maman oyo bo se présenter na événement wana na ba OP ba se présenter te bazala qui n'a besoin ba se présenter mais tant
mettant au moins et permettre bangote nzambe alola azala na bino nzambe amoni disponibilité ya metema na bino mettant et permettre que les bons Dieu vous garde, que les bons Dieu continuent à faire de merveilles na ma vie na bino. Merci na famille Libota, merci na Kei na bino, merci na participation na bino. Nous sommes reconnaissants. Alors, je vous laisse d'abord suivre la petite vidéo et puis on se retrouve tout justement après. Suivons. Ils le savent. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'explications à donner par ça. Les images parlent d'elles-mêmes pour ceux qui les regardent. Pour s'en rendre compte que ce n'est pas un mensonge. Donc, comme je disais, l'orphelinat s'est construit grâce à vous. C'est grâce à ces dîners que nous faisons et que chaque année, voilà. Voilà, vous venez de suivre ça. Bon, Moni, comment est-ce que la distinguer Madame Bellevue, Azala Kiwana, une façon, il y a quoi apporter soutien à en tout cas, ce que j'aime chez cette femme, les bonnes choses à qui n'a vraiment pas de présence pour apporter un plus. Que les bons dieux vous bénissent. En tout cas, Asbel USD pour continuer boyebo keneliboso. Omoni ba lisanga ya malamu yango yo. C'est-à-dire lisanga moko esangisa kaka ba mama. Kaka ba mama. Ba mibali na bango bazo accompagner bango dans l'ombre. Mais lobby au moins vous avez vu même le blanc, même ba papa na biso ya ba congolais, même ya ba ekolo mususu, ya ba africain awa, bazala ki wana pour accompagner leurs femmes. Ba misusu pe baza justement ka ba fan ya famille Libota. Ba misusu pe baza ka bato balinga ka kosunga les orphelins. Lisanga ya malamu nde yango wana. Ba masanga ya mabe ezali ba lisanga o batu basangana justement pour la destruction, justement pour la complot contre les uns et les autres, justement pour la koluka moyen ya ko détruire, justement pour la koluka moyen ko souhaita ka mabe na malheur et landaka bandeko nuit et jour. En tout cas, moi je vous remercie, que les bons dieux vous gardent. Nzambe ape sabino makas, Nzambe ape sabino ba moyen pour continuer kosunga. Et j'en suis sûr déjà na ndenge Maman Charlie Bozio, Maman Charlie Bozio déjà ndenge donc azalaka. J'en suis sûr que Maman Charlie a sala en sorte que na bandeko na ye o bazana kati ya Asbelwana USD ba luka moyen pe na suka ba pesa biso compte rendu ya ndenge makambo ekotambola par rapport à la construction ya immeuble au bazo tongela les orphelins, les femmes veuves, na ba personnes démunies pour na kopesa bango esika ya kofanda, pour na kotiela bango hôpital, pour na kosalela la bango centre de formation. Un grand merci à vous le maman, que les bons dieux vous bénissent. Bon séjour à ya Belinda na mboka ya bapaya. Voilà. Émission nanga na bandi yango siko awa. Vous savez le pourquoi na bandi émission oyo awa. Je suis parmi ma frère oyo ba accompagnaka les comédiens. Je suis parmi bandeko oyo ba telemelaka les anti-valeurs. Je suis parmi bandeko oyo ba dénonçaka makambu ya mabe na réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, certaines personnes va définir les réseaux sociaux le col à mabe. Certaines personnes aujourd'hui ba pesi ba image à mabe na banda na ba famille na ba foyer. Le loso est comique au travail à YouTube, aux amutu ya YouTube. Certaines personnes te regardent avec un bazo fixo, regarde moi ou il a négé ya mabe. Donc ça dit bazo tala yo na ba réserve. Pourquoi? Parce que batoumo boye ba bazala ki liboso ou batoumo boye ba tambola ki mbangu. Pona bango
mona qui était pour ma place, il fallait détruire, il fallait nuire, il fallait insulter, il fallait faire de n'importe quoi pour garder combo. Tout ça pourquoi? Parce que on avait besoin, il y avait vu, on avait besoin, il y a comme on a vu etangama, ata combo etangama ndengama b, mais l'essentiel ka combo etangama. Les comédiens entre bino ba papa nanga baza, ba yaya nanga baza, ba mama nanga baza, ba master baza, ba l'équipe baza. Mais ba comédien beaucoup moins ça biso passe. Beaucoup moins ça biso moté ma passe. Apparemment lit au biso tozo ko sala. Jusque là neti. Il y a que 3 personnes qui nous accompagnent dans lit au. Je veux pas citer leur nom ici parce que beaucoup de personnes déjà que moi je m'affiche avec madame Bellevue. Dans la cellule il y a communication là. Apparemment, il n'y a que 3 personnes qui nous accompagnent. Nakati, il y a lit au. Mais la majorité, neti bozo sepe là, na ma B, oyo, ezo entouré bino, nuit et jour, où vous êtes cité. Des fois, na makamu ya lokuta. Na ebandeli ya émission nanga na uto tchela bino vidéo ya bandeko nanga mi balé ya basi. O bazo lobela makamu ya Léa Ndaya. Je reviendrai ici peut-être demain ou après-demain avec une émission où autoropé sa parcours y aller Ndaya na théâtre. Vraie vie y aller Ndaya. Qu'est-ce que Léa Ndaya a sala na théâtre? Apport y aller Ndaya na théâtre et zalakanine. Dans quelques jours, a fungule langa ka porte, a pesanga ba élément onga no zala nango besoin. Léa Ndaya n'est pas n'importe qui na théâtre. Cette maman a beaucoup travaillé. Cette maman a beaucoup donné dans le théâtre ya Congo. Cette maman a sala succès au bandeko belé dans le théâtre ya Congo, ba salate. Et cette maman n'a jamais été problématique. Cette maman a la peine à ba communicateur. A la peine mutu ya ba écrité. Mais pourquoi aujourd'hui a commis sujet ya ma finga? Il faut toucher avec son nom. Il faut toucher il faut toucher son nom. Il faut toucher ma place au don geza que no soto simbi wana. Batu ba kumisa biso ba ko adorer biso ba betela biso maboko. Maman Léa Ndaya, je sais que dernièrement lorsqu'on avait touché à votre mari au sala qui sorti médiatique maman nanga. Mais batu ebele ndeti ba comprendre ki yote. Et là au moins ça continue. Na vie toi na ba être cher mobo o batu bako simbakate. Na vie toi na batu o bako la tsaka bango musapité, c'est-à-dire sur la qui c'est musapi, OK, trop loin. Bande rouge. Les comédiens nyonso na ba oyo baba qui n'a que commenter awa pour na makamwa Sarah. Je vais vous laisser suivre cette petite vidéo. Et puis bino moko na banda kuna bino place boza bo sepela na makambo oyo. L'objectif ezalaka nini? Idée eza nini? Balukaka nini? Besoin na bango ezalaka nini? Le mal dans tout ça ezaba comédien. Parce que la personne, ceux qui sont en train de soutenir bande kona biso oya basi ezape moko kana bino. Donc vous avez aussi la facilité, la possibilité de parler entre vous les comédiens. Vous trouvez peu conclusion, compromis. Au lieu de continuer à fermer les yeux. Vous bouchez ma toy. Vous tikika munoko. Vous touchez dans ma place où vous touchez. J'ai eu mal à la place de maman Léa Ndaya. Suivons. Mais les affaires on a été capable de blesser bino baba ku pour kuma daro finga ye mole am telonge kemba bongo blesser biso na nini abo kusanga yo logiti va balayer quand même moi ta balle mais bale kufa déjà ya mobala sala raté hein mobala kufa mu Congo na lo ba bien pour ça na mobala sala raté ba ba sala nini musala nini mobala sala raté azapenya biloko ya vewana elala wala tata wana telema di Tigala maboye. Ba bilo vient lala. Yango le yakima e. Aboya libala ke poto tanga kena poto wana.
azangi mbongo afuta flat abengi papa moboye papa ensemble la kintwadi o naza mbongo afuta flat efutela anta 4 jours papa na bi te oza koma mwasa butabi na koma mwasa mutu wapi imbale kufa kalana mutakufa na ikala mukogwe kufa ole atanga no bala mbala na mnoko tenga mabonga no kansa esi bano mtasada AVC mo azoni ya bazoka baso etagela ka azanyo buku mes ezaki menopause te wemtetinda kie basi menopause bada mukusa basi menopause bada mukusa makasi basi menopause ko bekate ala ta pa liaf na feta ngote majo finga sila majilu te yalo mai mayo ka douleur yene mtayo ka douleur po tanga mai mayo ka douleur biso to ana mibali biso bada matudwa na oseka mutu ana te po iza malade mais pour mes aka kele ande awele la ki ando kanza so ke pota okima mutu ape très intelligent so yaka to anola kala kishasa mais on dirait ya pasala nuit de noces o sandeni ya ajwadi nde no so sa wondeni ya jana ata ajana te me wa sandeni memi munga pe azali to be ake munga de la presse pour sukisa makam dekare machia pe azali ngana ko lobelo ko moko te kaka baleti nanga dekare machia na tele mso na munga de la presse bon mona loko nanga ali tanda chou bébé tanda bango talaka mama le Miss Lolo yenda tata mosi tendresse dibinga. Ok. Bazalaka même moral yenda tata mosi nanga dibinga na mama le Miss Lolo bazalaka même moral. Mutazo kalmi makamu tantine mamu oya ya Free du Sud so azam na tebe akende un exemple qui veut pas barezi akende pe na quartier pas les kechu akepe ça fait kane na zana banga kate na ko fote mi dans la Taylor wana na ko fote ese de Panama na ko pesa bango somo na laksa bango yo ese de Panama yo mi da Taylor ngala no to musique mo ya mbanga ba oya bashi kona bana noko na yewana afivete mayamba wana na ba dokas ko ngabi. Je pense vous venez de suivre avec moi cette petite vidéo onga na Tchelibino. Bande ko ebele au monde na bazo komelanga tonto tadi ko tchela kabiso babilongi ya batuana te tolinga bango te. Non. Maman, vous devez comprendre ça. Moi naza na mission nanga na ona sala. Mon émission ça s'appelle le code de bonne conduite. C'est pour dénoncer, c'est pour orienter les gens, c'est pour donner ezapona otali sabatu banzela ni faut ba tambola, ezapona kolak sabatu place ni faut ba kota, ezapona kozongisa mutu na conduite ya malamu bato bazo ko tambola na conduite ya mabe. Donc émission nanga fona tali sabatu ke mabe yangoyo. Ce qu'on a RMB, on a tali sibino na dénoncé yango na pesi na proposé piste ya solution ou na tiki li kambwana na acquis des droits. Moi je vous informe ici lors il y a spectacle il y a Madame Bellevue bande komoko baleka awa pour na kosa la contre-campagne ko déstabiliser événement il y a Madame Bellevue. Baleka na télévision basala live moko ke ba bengi showbuzz ba yipsi bango sold out kuna esalemité Bellevue azokosa ba billet était kamité ba ketala na billetterie ya showbuzz ba monique Bellevue atekaki ba billet te ba billet tikalaki aye kozwango akeko kaba ngana salaka émission awa pona ko senga na bandeko ya showbuzz. Ba pesa biso éclaircissement, ba pesa biso lumière parce que toyebi c'est une salle oyo ba sali pona biso. Donc biso photo panzaka sango ya malamu, biso photo zalaka il faut encourager batu o bazana ba initiative a bongo eza salle moko ba sala deuxième salle, troisième salle, quatrième salle, cinquième et koma ebele et non to banda koluka coacher la bango ba posa bitabe po ba sietaka. Effectivement, moi j'ai été appelé. Le bon Dieu m'a fait grâce. J'ai vu le responsable et showbuzz face à face. Boy, papa, mon kouloutou, nakutane face. Donc je dis face à face. Deo, mais c'est Deo. Je lui ai vu un patron très simple, très honnête. Je lui ai vu en face. On a échangé avec lui. Et aujourd'hui, je peux signaler na bandekonyo ce que ma kambouana bandekona baloba ezala lokuta. Showbuzz azalaka na gestionnaire ya moi si. Madame, je ne veux pas citer son nom ici. Moi, je suis allé tina ba installation na bango, tina ba bureau na bango. Et nous avons des pourparlers avec eux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, c'est oyo bango ba lakaki. Ceux qui ba koki siango gloire à Dieu, ceux qui ba respecter maloba na bango gloire à Dieu. Ceux qui peuvent ba respecter en côté gloire à Dieu. On va continuer ya ko travailler, ya ko accompagner misala oyo ba papa bazoko bunda
pour la émergence ya Congo, pour la évolution, pour la kolongola pe bande komisusu na chômage. Donc il y a un groupe de gens qui vont construire ma carrière na bango na lokuta. Pourquoi? Parce que baza appuyé, soutenu par un groupe de comédiens. Oyo bino pe ba comédien bo yebi bato wana très bien. Moura pe azali. To be ake moura de la presse pour soukisa makam. Décarré ma chia pe azali. Ngana ko lobelo ko mokote. Kaka baleti nanga décarré ma chia na télévision na moura de la presse bon. Mona loko nanga ali. Tanda chou bébé, tanda bango. Talaka mama le Miss Lolo yena tata moi si tendresse dibinga. OK. Bazalaka même moral. Yena tata moi nanga dibinga. La mama le Miss Lolo bazalaka même moral. Mutazo calmer makamu tantine mamu oya ya free du sud so ça na télé akende un exemple qui veut pas barezi akende pe na quartier pas les ketu akepe ça fait kana na zana banga raté na ko foté mi dans la Taylor wana na ko foté ese de Panama na ko pesa bango somo na laksa bango yo ese de Panama yo mi da Taylor ngala no to musique mo ya mbanga ba oya basi ko na bana noko na yewana afivete mayamba wana na ba dokas ko ngabi le andaya oyo asona kananani Le andaya asali musala ebele na théâtre. Le andaya afingi nani. Le andaya a cherché quoi? Lorsque les gens viennent pour toucher la personnalité Yamobali ya le andaya. Oyo asala ka théâtre té. Un papa responsable. Un papa responsable qui a une famille. Qui a bon, il y a certaines choses moyennes dans le bango donc ezate. Mais bande comment boy ba yé na télévision pour na ko se pelisa ekiri na bango ba ko descendre mutu tina niveau oyo. Prendre les mensonges ba tiango liboso. Mes frères et sœurs, ba objectif ya bato nyonso donc ezalaka, c'est pour vous tuer. C'est pour vous faire disparaître. Bozala heureuse bino basi na ba couple na bino. Bino mibali bozala ba heureuse na ba relation na bino. Parce que bango en réalité so tali na mulongo na bango, il y a aucune femme sérieuse. Na mulongo ya bato tout, ezala mibali, ezala ya basi, il y a aucune femme sérieuse, il y a aucun homme sérieux. Il y a aucune femme légitime. Azate. Je dis aucune femme légitime. Donc communauté mobo groupe il y a batu mobo ba comme on a que batu mobo ba fandi ensemble pour de vrai. Il faut que gabaya batia séparation moko boy. Ce sont des personnes qui souffrent na mentalité na mitou na bango, ils souffrent. Il y a aucune femme légitime na mulongo na bango nyonso. Bozo beta lisolo ya sapatu même place mutu akata na makolo aza. On se pelana binote. Prendre les andaya ko luka moya ko exposer na place publique akenda poto place ya ko fanda donc ezate ba boyani na mobali na ye aluki papa moko boy. Donc vous montez des choses oyo que mutu mo beso ki soki donc aza na kwe mo bodo tali yango amoni makambo ba lobi doza ya solo les andaya lokola pe communauté oyo ba yoka beaucoup plus bêtises ba 8 ans ya ko vérifier té. Bazuita ya kosala analyste ale babandi siko ko traiter les andaya na ndenge ba présenter bango et pas ya ba inconscientement boye à la télé. Vous voulez que vous soyez respecté. Respectez aussi bande komissus. Comment yo okoya kobeta lisolo ya libala ndeti ngai nanu na balate. Na seka libala ata ya mutu moko te. C'est-à-dire ata ba baliye na salle de fête place au balela bibembe ata abali na veste etoboka ata abali na voile ya mabe mais lokola soki kaka a honorer moi si na yé devant l'état devant Nzambe devant le parent ça suffit et ça mariage mais eza na batu misusu nanu bayoka même ata guwana te kozala liboso ya bourgmestre nanu bayoka même ata sangote mutu do abeti lisolo ke nazo ya ko honorer yo nazo ya ko lukana kutana même ata na ba parents na yo nanu bayoka ata sango wana te nanu bayoka même ata te ke non basenga ata loboko na ye na mariage mais ce sont batu ya liboso ya koleka na télévision pour na ko fingaka ko dénigrer ba mariage ya batu mariage nyonso
eza mariage oyo mobali a honoré mwasi na ye ata na 1000 même ata na 1000 francs congolais. Ce qui coutume na bango eza bongo donne 1000 francs congolais, mobile apesi 1000 francs congolais, apesi d'autres à honorer mwasi na ye, ça suffit. Bino ba fille de chance, ba garçon de chance, ma colonna bino donc eza kapete. Mais malheureusement tout le monde a à ta place mon côté ba honora bino. Le contraire, ba misusu bazo botsa bango en désordre. Ba misusu bazo honorer bango te, ba misusu bazo sundola bango na bana, ba misusu bazo respecter bango te, ba misusu bana o bazana bango na banda ba parents babaye bana kate. Maintenant la mauvaise vie au bandeko bazanango, ils ont besoin que partout tout il y a réseaux sociaux ba comme appé quand la même vie wana. Bo salité na bango, bo soto na bango, ils veulent aseke. Ba comme ça batunion son ndenge moko na bango parce que bazali na réputation te. Ba bazana dignité te, ba bazana personnalité te. Maintenant ils veulent aseke tout le monde bazana ndenge moko na bango. Mais vous les comédiens, parce que là on touche à Léandaya, aucune réaction de la part il y a ba comédien. Kobimisa mobali ya Léandaya impuissant. Kobimisa ke Léandaya akabwana na mobali na ye. Kobimisa ke Léandaya era kenaki poto azanga ki place ya kofanda. Pensez-vous que Léa akoke poto azangi place ya kofanda na poto? Ba meta mpinga bazana poto. Ba Igor 2 minutes bazana poto. Ba Mike Ladichette bazana poto. Ba Fatou Miracle bazana poto. Ba Sonia Evoloko bazana poto. Baza tellement ebele son na banyo tanga awa misapio nyonso esila Léandaya akoke nozanga place ya ofanda po ake no kosenga lisungi et pas papa moboy. Mais bato nyonso baza encouragé par une comédienne, par un comédien. Baza soki 3. Mais so landeli même bango moko bazui grâce wana te. Ba misusu ba âge ezana no trop jeune. Mais bazo botaka même nanu na bandaku ya ba parents. Eza baba choix na bango, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Ba misusu ba âge eza très avancé. Et si ba boti bazo koma presque na ménopause. Mais baza kaka na ndaku ya ba parents. Bana des fois ba yebaka même ata ba parents na bango te. Mais bozali batu ya liboso ya koleka na télévision pona ko fingaka ba mibali ya baninga, pona ko dénigrer ba mibali ya baninga, pona ko luka ko panza ba couple ya bato. Parce que ce qu'ils font wana ezali pona ko luka ko baby sa mariage ya Léandaya. Eza pona ko luka moye que papa wana mona que non en tout cas moi si on na kina ko bala nde aza moi si ya boy, nde entourage eza boy, nde basala makamba boy. Juste pour chercher à détruire le mariage. Il y a mariage au boyebite place nini bakutana passe nini bamona ba sacrifice nini basala nzela nini baleka alebino bokoyaka poto to mi sepelisana to pakoli ba nyovi ebele to tie poudre ebele to leki na télévision pona koya ko bebisa ba réputation na ba couple abatu. Vous gagnez quoi à la fin? Mais Bogota la bango, moi je vous dis, eza défité, mais eza ka na lobby, bota la bande kwa na nyonso, eza la ya basi, eza la ya mibali. Il y a aucun homme sérieux, il y a aucune femme sérieuse, il y a aucune femme légitime, il y a aucun homme légitime na bango nyonso. Aucune femme légitime azate. Bango nyonso bazwaka bango ba toucher jouer, toucher laisser. Goûter laisser. Mais babaza bateau bazo luka koya kopesa bateau ba leçon na itando eke. Les comédiens bossala quelque chose s'il vous plaît. Vous avez la facilité, beaucoup de manières ya ko sanctionner ba microbe oyo. Bazo bebisa ba réputation, ba relation na ba vie na bino. Lelo ezali mama Léandaya nozela bo poster pe. Nazo zela bo loba. Ce que font bandeko oyo ezali ya mabe. Les dieux du ciel azaka juste. Lobe ko le kalelo.